eloko ya mutu nyevo tutanga yango esalaka te okangi yango ke osala makambo boye esalaka te tala penda boye mbongo na ngai ya pasi azoluka na ndenge ya pasi nata depre na mbongo ya pasi na mwasi na bana eloko na ngai oyo nazonga mpona moyen de déplacement nakendaka nango ata mosala nasalaka na debrouillaka ata mpona kozonga ya koyela ya bato boye ani aksida nini te bamatela ona koboye mboko tozokende wapi Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains. eloko ya mutu nyevo tutanga yango esalaka te okangi yango ke osala makambo boye esalaka te tala penda boye mbongo na ngai ya pasi azoluka na ndenge ya pasi nata depre na mbongo ya pasi na mwasi na bana eloko na ngai oyo nazonga mpona moyen de déplacement nakendaka nango ata mosala nasalaka na debrouillaka ata mpona kozonga ya koyela ya bato boye ani aksida nini te bamatela ona koboye mboko tozokende wapi mokonzi ya mboka atala biso likambo tozokende wapi na makambo tozokende wapi papa Fachi tala biso likambo oyo boye te eloko na ngai moko ya pasi mutu asombele nga zati na mutoki na ngai aletrater ye kofina ngo mpo bandolonga mituka na la poste vraiment ya boye elalaka mpe wana te nazoki problème ya pinete tobokai ngai na ntongo na 6 heures na ye mpo nalongola nafuti mpe bango mbongo na polisi boye te vraiment kotrouvela solution boye te moki mobima bazomona ngai boye te papa Edi Yeli vraiment na opeso merci na eloko sali zama pambola azama mona yo depuis la tamboli na voiture na journée mobima journée le 24 natama voiture na journée mobima na vie révision à penser ba 23h na ti voiture na la police na 6h yo leki na 4h aujourd'hui au pandi mituka okanga ngo atana omona mutuka na mutuka pasi ya biso ba sofota ki yo papa Edi Yeli vice gouverneur donc oye na trater oye omateli opanzi ba mituka nyonso ya batu nyonso oyo ezalaki na pandi voiture na nyonso ya mongo ya pasi tovotaki yo posalela biso makambo ya boye vice gouverneur tovotaki posala makambo ya boye ya pasi boye naza mpe jeune nazoluka na ndenge ya pasi nasoma ata mo eloko na nga oyo mpona moyen de transport vraiment nzambe amono nzambe apambolo so justice ya mokili esala te yeba ya nzambe esala kanga data lelo eza le 26 na oloba justice nzambe ya mokili oyo soki esali te yebaka ya nzambe un jour esala papa ofuta yango so efuta yango te bana nao bafuta yango un jour. Allô masa olingo ya kini parce kini koya te to selo te bakanga batu kaka. Bonsoir excellence Jacquemin Chabani et le général Israël Kantou. Je pense que je dois faire cette vidéo aussi en Lingala pour une meilleure compréhension. Excellence. Pour se plaindre pour la batunayo ya mitu bakabasi. Je me demande ce bateau c'est quoi il débarque des petits dieux na kata mokumbu na kata Kinshasa on a vu ces andingi nini. Kaka ndenge za ba congolais bazonga ndak ba air rouge. Na yoso nga faire moins des ans na yoso nga pour na bima 24. Mutuka ya kabaseli. Batu yoso ba okende nzela moko, omine za nzela ne sala muke, nga azoke na zona na peka fila na fila ndene mutuka ezokende. Kabasele so mutuka biso kabasele il se croit comme des petits dieux bango nde ba baza likolo ya mbeko na kata mboka na biso. Bazoya na nzela na côté côté ngamu mususu oyo bato ba uta 24 bazokita vers Wuleri. Bazoya na bango na bazo palola mituka ba palolinga mutuka. Tellement tout le monde ne pouvait pas parler je suis désolé en tant que courageux parce que c'est mon pays en tant qu'un citoyen, je dois leur interpeller parce que ce sont des agents de l'ordre. La critique c'est même la vie, mais vous êtes des agents de l'ordre. Pourquoi ça le bloc pour répondre à nous? Vous vous en foutez, problème pour un policier. Est-ce qu'un policier est au-dessus de la loi? La critique, moi j'ai commencé à les interpeller et j'ai commencé à filmer la voiture sans plaque, j'étais obligé de filmer. En filmant, je te dis comme un fou. Ils ont commencé à me rosser. Tout le monde était là. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont pris des vidéos. Et ils ont pris tout ce que j'avais sur le téléphone que j'utilise ici, le téléphone que j'avais dans ma main. Pour la vidéo,
pour la funda bango. Et ils voulaient m'arracher ce téléphone tellement la boy, ils ont pris tout l'argent que j'avais, mon téléphone à Vodacom, récupérer mieux sur base de la continuer à gâter mon toukana, bandi comme les choses comme un petit garçon. Je me demande, c'est ça la mokanini. C'est quand même notre pays, on ne peut pas commencer à vivre comme ça. Là, on doit ramasser les. Qui se croient comme des petits dieux, donc on va faire n'importe qui. On va mettre n'importe où. Excellent chagrin. C'est ce genre de policiers que nous avons vraiment. Général Kantou, est-ce que vraiment, oui, vraiment mais comment ils nous font peur quand même de vivre comme ça? Ça fait peur. Pas comme ça quand même. Il faut quand même leur interprétation de chanson de l'air. Normalement, il fallait quand même pas qu'il il demande même, il s'excuse même. Mais pas comme ça. Les gens ne sont même pas courageux et qu'on interpelle parce que ce sont des policiers et se disent ah papa son ami on attaque tout en haut. Donc on doit commencer toujours à avoir peur parce que ces gens de policiers sont interpellés alors s'il vous plaît excellence, ces gens ici doivent être punis. Ces gens vraiment doivent être punis. Parce que je vais aller déposer ma plainte. Je suis pas comme le fou, les gens sont même pour déposer ma plainte. Excellent Jacqueline, vraiment franchement, ces gens de policiers ne méritent pas être dans la police congolaise. Dans la police nationale congolaise. S'il vous plaît vraiment. S'il vous plaît vraiment excellence. Et le général Kant. Merci. Et voilà. C'est la voiture de Kabassele. Parce que ce sont les agents de l'ordre, même si ça va mis tout cas en passant. Et voilà la voiture. Une fois de plus, les inspecteurs de la police nationale congolaise étaient sur terrain dans les 4 districts de la ville-province de Kinshasa. L'accent a été mis sur les contrôles des unités de la police territoriale où les arrestations arbitraires et détentions illégales sont plus signalées. Partout où les hommes du général Patience sont passés, les constats restent presque le même. Les arrestations arbitraires et détentions illégales et les amendes transactionnelles exorbitantes. Concernant les travaux de la PCR, une amélioration est en train de voir les jours dans les systèmes de leur travail, bien qu'il y a encore trop à faire. Les OPJ impliqués dans les violations des droits humains et ayant disparu lors de la visite des inspecteurs, leurs chefs hiérarchiques ont été saisis et pour que ces derniers soient mis à la disposition de l'IGPNC. Les commissaires supérieurs Jean-Claude Chibouyanga et les superviseurs et des équipes sur terrain. Du côté de la PCR, il y a une nette amélioration. Vous allez voir que au moins à 50%, ils tendent un peu à s'améliorer. Mais il y a des cas isolés qui nous échappent. Nous devons continuer. On va voir que la population va remarquer cette amélioration de l'ordre de 50%. Maintenant, du côté du respect des droits humains par nos collègues de la territoriale, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup plus à ce qui concerne les arrestations arbitraires, les détentions illégales, des histoires qu'on a connues comme dans d'autres SIAT, on ne peut pas citer les noms, commissariat où il y a la promiscuité, où on arrête les mineurs, on arrête les hommes et les femmes, on les met dans un même lieu d'incarcération. Ça, ce n'est pas ce qui est recommandé par les lois de la République. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiev, invite par ailleurs tout citoyen se sentant lésé par un élément de la police et dans l'exercice de son travail de les saisir et leurs plaintes sont gratuites. Le général Patience Philémon Mouchidiev reste en outre très engagé dans la lutte contre les antivalaires au sein de la police nationale congolaise. Bazouye. Mathieu volonté kini makambo wana soda moto abomaki soda abomi azobeta masasi balanda ye bakanga azobetaka masasi nzambe kisasa eza kobeba wana bapina sosa na bumbu abomi na susete ya sosa na bumbu wana na manifeste soda FARDC kisasa nzambe Félix oyo Félix mboko oyo mboko pasi komalanda bango
Si bakangi. Mon général Israël, général commandant de la ville de Kinshasa. En tout cas, je suis en train de vous interpeller très rapidement ici pour cette situation ici. Regardez vous-même, nous sommes depuis Rond-Point Ngaba, donc quand vous quittez des Rond-Point Ngaba jusqu'au maintenant Victoire, policiers Azakali sous-souté, roulage Azakali sous-souté. Regardez la situation aujourd'hui, là où nous sommes ici, à Kikwit, roulage Azate et l'autre côté, c'est là nous sommes fermés. Donc vous pouvez voir là, nous sommes dans quel pays, regardez comment faut tala lolenge oyo bato na bino ba roulage bazo sala musala roulage ata moko te kobanda rond-point Ngaba ti awa wa roulage azate embouteillage monstre muto azate tala nde bato bakangami plus de 2 heures du temps. En tout cas général tozo benga yo kwa kolandela kawo batala bato batelemi eroyo de la transport on est arrêt on fait arrêt to bana kara ko place ba télé ba vandi tel espace moneno batiki et tel espace place ba télé après est-ce quoi ni transport exact. Nous sommes à Bandal. Nous sommes à Bandal sur Loi Madiako à côté de la date de Corélie. Donc Bandal, Loi Madiako, le président de la Bambolé, donc il n'y a pas moyen. Nani aza nani pe nani azali kosala lini na kati na mboka oyo plus précisément awa na kati na ngoma mokonzi Kinshasa. En tout cas makambo oyo population bakomi ko vivre ezali kolekela bango mutu neti awa tozali na commune ya Njili population nyonso oyo bazali kofanda mingi lelo ya route sekoma bazali ko vivre calvaire na mikolo oyo na ndenga kosangana te basutuka kaka na tongo boye bamoni tracteur ya munene ekoteli bango sur terrain e bandi kobuka bandako nyonso oyo ezali le long ya route Sekomaf tango bamonaki caméra ya magazine Kapolele sur le terrain population babwaki mbela puisque awa esalami depuis 1953 chef de l'état Kasavubu ye moto asalaka nzela oyo ebobizanga na ye ezalaki bakote ya kote ezalaki mais makadama liboso ezalaki kuna na route Sekomaf ekoti nzela ya ride kokoti soki kobuka bazala babuka kote ya ride kokoti mais tokamwi bapesi biso eloko moko te totindi bato na ministère ya environnement pa ministre environnement azoloba nini eza ye te eza set nde moto alobi biso tokotala batio na ye bino bango kala bezala awa tia set ezala awa ezalaka na mai ya njili esengelaki na ye azonga na ride kokoti na couleur ya mai ya njili ye atie batio na ye basoda oyo baobuka toyebi bango devi toke waki biloko kamamongo bagarati eza te to balobi kotuka esika bakolo bandako mboyo biso toza likolo tia so toza na se biso ba toza likolo distance neti ya se toza pe pembeni te me babuki biso ndako noko eza na se tokende wapi na bango noko eza libanda toke waki oyo bayibi oyo emonani mpo nazalaki te lobi tokutaka mwana moke mobali toke waki pendant la quartier 1, tu as quartier 13. À l'époque, quand tu dois coller dans la balle, tu as quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4, quartier 5, quartier 6, quartier 7. La place au Belge à l'Ekaka. La place au Belge à Soubatika, la position à Belge à la quartier 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, on a yé koya la cima. Bamapa mon abisso, bandako na biso eza ba cadastre. La cadastre eza cadastre. Batio ya sep eleka awa, place on a la telemi awa. Place on telemi awa, tu ya sep eleka awa.
sepeleka awa voilà sepeleka awa esimana biso awa na kanivo ozomona kanivo ya monene eza bouche te kanivo ya monene eza bouche te elekaka amapango na biso ozomona ndenge bandeli sikoyo amazon circuit setraye azoyebisa biso ke ndenge eza wana napesi bino 2 mois botikilanga espace ya 7 mètres kobanda awa na prince awa tina kati ya lupango na ngai na kobanda awa place atelemi kototu asepeleka tina nsima na ngai eza terase tina kati ya lupango na ngai batike biso 2 mois kobaya kobuka eza na posa ya 7 mètre eza na posa ya 7 mètre yango tokoki te mabele eza ya leta biso mpe tosomba mapango na biso ya kadasi kokobuka okaa boye bokorambukise population eloko te bakolo ya mapango bopesa bango eloko te oyeka kokukila lefi eza professeur ya lupangu na ngai na somba eza lupangu na ngai oyo ndakotomona yanga na somba yango mabele eza cadastre na cadastre comment ça veut dire bino boyoyaka dans les villes bobuka bapesi bino 20 mètres 7 mètres wana na 7 mètres donc obina 7 mètres bobuki lupango ya mutu neti place bowuti kuna ototo mboni bazobuka omoni babuki bandako etage ya bato na wenza 6 kuna bapesi bango eloko te babuki bandako ya bato siko bapara wana soki azaka na lupango moko par exemple na ville azaka na mwa ndambu wana ntango oye bobuki aza responsable aza na foyer ntango bobuki bongo olala wapi wesi wabenga yango nini maître wesi wabenga yango eza route sekomaf yango tolobi makambo ya boye seke ezali kosalema balukaka quelque chose ya kopesa bato oyo pour que baluka moyen mosusu ya kose retrouver kasi awa bino bozobuka kaka soki moto azalaki nango kaka moko oyo akokende kosuka wapi na bana na libota biloko na ndako ebebi mosusu ebungi en tout cas biloko oyo bakonzi ya mboka bobongisaka même façon na bino ya kosalela makambo. Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, tapez les mains.